surtout se rappeler na bémission to sala na okala même si tu na ba pasteur na biso to zé loko moko mais c'est raison na ena ngapona funda ba moté mais ba ngoma ko skole lelo ba komi funda to pesi ni valeur na magie blanc parce que loko la to komi ko valoriser magie blanc makasi to yeba ke ba retomber nango e bando ya boyo ba sacrifice ko koma makasi ko leka makasi ta mal ils ont déjà payé la maille. Mon frère pas déjà moi la bakoko. Mon Congo na maille. Et raison pour laquelle on dit que ceux qui vont autoriser à bêta, on sait qu'on bêta le plein on est la catastrophe. Le plein on a et aussi manango attends va trouver la bango yoté aussi manango. Ton problème est ça la total pouvoir ancestral auto sont manipulés on ba ko ça la vérité ya force spirituelle le pouvoir ancestral. Sont même na kata concert mon abi so tout ça là na place pour ba tchaki so tu va invité d'honneur na e. Ndenge ba invité ki ba ndenge ba invité ki biso. A honora ki biso. Bobo la motema. Tu as motema de spiritualité na kati wana ezalaki te oyo ezalaki wana ezaka oyo biso tosalaka bon visite nanga place wana ezalaki koconsulte est-ce que bancêtre to bakulu ya place wana bakoautorize plein esalema to esalema te donc yango nga mpa naleka na émission nabike bon nakotala défi na nga na tia na asirake mise nyonso akoya awa soka lukinga te akosala piaka akosala piaka parce qu'au faire azoya on va y commenter on va te annoncer des films sous faut qu'on commence à koyeba place à moi mais ba mise belé ba beteka na basala ki ba piaka le stade des apona koyemba te et ça pona force spirituelle il faut la sire certaine spiritualité au s'imposer katina yo cours de grand au wera a confirmer Mike Kalamba ya koti et pas na yo to cours de grand na ya ndenge nini mais kobanga ya Moïse Mbia et ça lui peut-être était abimisé sur la poisson. La poisson. Parce que comment qui au bête tout. Et puis c'est moins un peu chargé. Donc il concerne style même hier mon bazari sur na qui est mon côté. Problème ba numéro 1 ba numéro 2 ils ont un sens et l'autre tout ils ont attendre. Oui oui. Et l'autre tout na vie ils ont un bandeni pe sous. Na suka. Pas tout la coufi. Sont allés entrer il y a Kalamba. Au combat les a même entré n'a pas fallu pour passer la vie. Il y a un ça qui patron a comme pauvre comment les pauvres ni bilo comment et baby nion son abrital pour la pour beta qui banda quoi mais tout connaît ça qui accident côté mon comme il faut qu'on va pas en pamba faut comme date d'inspiration tu n'es pas là qui ti bato bazo kufa balela qui pour la émotion nzembo te nzembo ni ya yemba ki wana o ko fortifier mutu baba oui bato ça ba boa ti on libu on bien en maître spirituel na sali travail aba succès à danger soki mandat na ye esili anta aye ko remouveler a exemplaire ma bozonga ka le soutien na succès o azalaki na ngoli boso oh ça problème te on le maître spirituel pour to saler domination quand le ministre annonce que changer les sous mais ba la différence moko Kalamba ya sali ki Kalamba était pour asala play wana mutu toi ya kera ya kotala Kalamba déjà mutu so ya kotala wera oui 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 so ya kotala fali ata la fali oui oui asali s'il plaît mais Moïse Mbia asala ki Moïse Mbia oui oui abeti ye moko tindenga silisi net wera na matadi ya David portière on na botami oui oui yana mutu moko ta ko fongola ba porte d'entrée kuna sanga ki matché ezali les 5 par on sala ka succès hein bande si là ba ko chancer ba kombo mutu sous aluwango succès wana ils ont acheté to kena bar nini wana na palanka baba ko yeba li momuke ana luanda na bébé mai qui peut se souvenir na succès na kala oui si là ti lelo héritier mwana ya wera non faire mwana ya wera mais ba concert na bango wera ya te na mai Kalamba ya ye faut comprendre ezana intérêt moko wera chaka makolo ya ofele te apo inanga pa na ye ezalaki nini osengele ka autorisation na ancêtre na biso ya wana ba formuler banzela po makambo na ye ekende bien accord ya ba sacrifice humain oyo tchena kati oboni mutu azo sacrifier mutu moko amona mo léger pas aux la client douté un mutu ndimi sacrifice 3-4 personnes il les bandits déjà na mibale oui c'est que aza sire certain na ba corps na ye Moïse et puis ma Kalamba azaja batu moko basangisa musique chrétien et comment na ndenge mona musique locale na ndenge ni bango
Ouais, chers amis internautes, c'est moi votre humble serviteur Alevia Carlos, l'étoile de la presse angolaise. C'est votre magazine préféré qui est Angola Ultima Hora. Angola Ultima Hora, toujours à la vitesse Android. Avec émission la vitrine de Star, la vitrine de Star, ils ont mon émission, ça coup de pouce, na ba tranche belé, et na ba jeune tala, et na ba spirituel, na ba maître spiritualité na biso ya mboko. Comme d'habitude, ça rabino, Alevia Carlos a un numéro la mboko. De son côté kama, faut que tu aies ming nenangai. On est avec vous, les autres, on a mettre Koubas Kouloumbimbi, mais comment peut développer bah actualité au nion sur ce internet, dans cadre spiritualité, il y a à développer bisango, il y a un peu sa biso ba tranche nango to parler on n'engni to lo bilango n'engni naie na mettre Kouloumbimbi, na zana biso général ta plateau nangai, na ko développer naie après ça ba tranche, il y a une inondation honnête salami ba stage de martyrs, tout ça on a to développer. On est là avec vous, check, tout ça na mettre Koubas Kouloumbimbi. Après il y a tourna où il y a Sali, il y a Keba Congo, il y a une ville à Kinshasa et le lot a une émission de retour dans Mboka Luanda to mais quand même pour développer ils allaient à tout quand ils visiter famille to il y a tout na ndenge ya musala to ça na mettre Koubas Kouloumbimbi botard ya botard bonjour pour na bata Congo mbote pour la déclaration normale. Comme d'habitude, le présenté à la reine, Azuli Bawa Otalora, la chaîne, mais à Otaloka Lelo. C'est présenté Maître Koubas Nani. Oui, Maître Koubas Kouloumbimbi, Aza maître spirituel, Alobelaka, Nyon Soé, Talami spiritualité, Nazamini basé dans le pouvoir ancestral. Oui, oui. C'est ça. Ok, Maître Koubas Kouloumbimbi. Voyage les gens pour tout le monde ça va voyage na concert à Werason na ville Kinshasa na ville Matadi Ozalaki na concert Mike Kalamba Ozalaki bo Kabola ki bantu to nini pour ça la tournée ba concert ni stwana na Kabola ki bantu to te mais Ozalaki prenza eloko moko important France pour surtout que network na Matadi à ville portière on na botami oui oui yana mutu moko ta ko fongola ba porte d'entrée kuna sanga. Donc, on a un maître spirituel, on a un danger, on a mais faut moller un mot quand on est si bami panana. Et si bami panana yo. Donc, on y a talagi pembo ba maître ba ebele, c'est un représentant ma mwana aya. Ndela kitaki pona ko dandela ba ma mususu. Na ta ville Matadi concert Werason. Evre na to musana ozaki nini na ta concert ya Werason na Matadi. Evre to apport na ozaki nini. Te rôle na ngesa la gini. Baité na travailler concert ya Werason. Photos à la momo clair. Clair oui oui. Oui, après il n'a pas na yesa la gini. Au sengele ka autorisation na ba ancêtre na biso ya wana ba formuler banzela pour makambo na e ke de bien. Ainsi ma comprendre. Ba comprendre. Ma comprendre na yaki wana te ke ngai ndenga. Nga au travail non. Même pas. Hein? Dès qu'il y a Benda Kinga, tout le monde a même président de la République a prêté serment, bien ici, le chef coutumier. Oui, Bazala. Congo, Bandundu, et le but est que Bango Bangana. Bangana a été. Bango Bazana, pour les guides, tout ça, on a guide marabout, tout ça, les ponts entre Yéna, pouvoir ancestral, il y a place Wana. La place Wana. Donc c'est ça. Côté la présidente Mbokana, Oyobotamela. C'est ça, donc il y a un Sénat qui faut quitter. Ba commentaire ni nango coach na concert à Werason yom tozalaki sur le terrain na commentaire ni nango coach na bato bazo la ndao. Bon, commentaire exacté par les exacté par rapport à lui. Werason c'est à sali d'ami. Oui oui. Donc tu as corriger sur Wera la minicho azati. Wera ko yemba bien te azaka Wera. Azaka Wera. Et donc ko longola ki Wera na ye exacté. Sauf que tu as commentaire na bateau alors là ba jeune talent ba o bana posa basala. Tu as commentaire pas na yepo na ni te me ka kotombola yepe muto achaki kate achape ka oui on est voir ensemble bato tous si ba chaye ka yo ko cha commentaire na parce que le tout le monde a ba numéro 1 ba comment problème ba numéro 1 ba numéro 2 ezala on a sens te eloko tout ezala tana oui eloko tout na vie ezala ne bandeni pesu na suka nango libende ku tazana tamu ka ko vie. Mais l'homme est éternellement. Exact. Et puis, pouvoir spirituel, il peut être bon. Pour rejoindre nango, mais ça n'a pas nango, ça n'a délai nango. Oh, qu'on appelle dans la délai nango peut rotifotika. C'est normal. Ce que ça n'a délai, c'est que mon temps c'est la rencontre, il y a tout pour témoigner marché sur la coufi. Pour n'a pas que ça en place en Kenya. Ah, demain la coufi non a délai là ici. Oui. Donc comprends. Mais ça n'a mon temps sur délai les autres ici là avant yo. Avant ya coufa délai ici.
délai ya makambo na yo esili yango moto mosusu azalaki patron akomi pauvre kokoma ne pauvre moni biloko mo ebebi nyonso na Bretagne mbula moko ebetaki bandako ekwei mituka nde esalaki accident kote moko yako mokufa kufa bana pamba badate d'inspiration regrete biloko nde esili oui mais na bato bazalaka prudent to bazalaka sage po eloko tu lokola ezalaka na date d'inspiration nango bazalaka ndeni ntango nde akomi près ya inspiration akoluka renouveler mais toza na deux choses différentes voaka neti tokota na domaine ya bato basala bakopa babara oyo bato basala babwati okobenganga maître spirituel na ye nasali travail ya bar succès ya danger soki manda na ye esili anta aye korenouveler akozwa amplèrement akozongaka lisu te na succès oyo azalaki nango liboso donc ata renouveler na yo mais okozonga so ndenge ozalaki te dimension oyo bandeli na oyo kozwa deuxième tour ekozala différent c'est ce qu'on a changé ne maître anta changer maître lokola nyonso eza spiritualité akozongaka na domaine oyo azalaki te oui soki nango esala ndenge to banda kobeta calcul matche ezalaki le seul part oyo esalaka succès bande esila bakochange bakombo motu mosusu aluwango succès wana ezonga su te toke na bar nini wana na palanka babar oyo eyebali mo moke na lwanda na bebe maiki mpe susu ezalaki na succès na kala esila ti lelo tolobi te ke mutu wana abosani nganga asalelaki ye makambo ayebi na ye envie mais siko succès kozonga so na badimension oyo ezalaki te oponi na Congo bakulaki mbuta bana tozala ezalaka na succès kulaki mbuta ebetaka ti lelo problème na biso toya nini totoluka to comprendre question no bino eza bien est-ce que kulaki mbuta mandat na ye esili déjà soki esili baolobelo te yo moko okomprendre te mandat na ye esili de la minute okozala na reine mpo mandat na ye eza osokomba nalemba to nomonaka cheche eza problème eza dépendre na contrat na ye oui parce que eloko ezalaka mabe nini motu mosusu ti azoya kosigne contrat na maîtresse azosigne yango na baduti est ce que kosimba nazala na ya 3 ans osa reine ya combien te maître totala nanu ya 3 ans kasi yo moko olobaki 3 ans parce que ti okoti na sentiment eloko yango okomi na posa fo ekopo 3 ans ekoumela su te na sentiment eloko nomona miniti 3 ans ekoki si okoluka orenouveler ezala su ndenge ezalaki te osengaki eloko alatanda moto to azosenga apport spirituel azalaka sire na oyo azosala ozosenga sengaka eloko bike te manda oyo nazopesa ata 10 ans mbala moko naza su na mposa kozokela cope oyo te defo nafanda na ngai okomprendre yango siko problème tozala kodonne succès ya bawera wana manda na ye place akendaki presque komi nango na fin ya nso nazala na makambo wana te papa oyo lelo tomona abimisi na bakoko na bane mais ye mpenza makambo wana mpenza ya kisi nazala nango te omoni bato bana mposa succès tozwi bamai kalambai oyo bayesika tokokoma kuna papa komaka mbangu na succès mais siko ezala ba succès moko boye alatanda te conseil kandi na opia bango kuna tokokoma so bakendaki na basuccès moko ya alatanda seke bakakubela te kuna tokokoma na développement nango siko moto auti matadi otiki matadi omate siko na Kinshasa ezalaki kaka tour kaka to okende mpe oprofite ovisite concert ya Mai Kalambai oyo toleka le 27 bon na Kinshasa tobimaki vraiment bareprésentant ya nini oyo baye kosala vérité ya force spirituelle le pouvoir ancestral so tali même na kati ya concert omona biso tu tozalaki na place oyo batiaki biso tozali bainvité d'honneur na ye ndenge bainvitaki bawera ndenge mpe bainvitaki biso ozo comprendre kana motu mosu ayaki wana neti pa wera toyaki toyota concert mais wana toye mpo bapesi biso invitation ahonoraki biso bobongola motema te tobongola motema te mpo spiritualité na kati wana ezalaki te oyo ezalaki wana ezaka oyo biso tosalaka kibonzambe wana ya bible na kati ezalaki te qu'est-ce que pour vrai que kibonzambe wana ya bible ezalaki te eza na kosangisa avant tokóma nanu wana tozomona avant concert ya Mai Kalambai asalaki tourna na baeglise ebele et place ya suka azalaki alobiki te abengisi le roi de la forêt abengisi Fali abengisi héritier mais abengisi Kofi mais wera ye moko aketikela ye invitation mpo aya komona trop sire wana Mai Kalambai azalaki nango avant concert ezalaki di ya kwana kozala na sire makasi nde wana eza premièrement ezodépendre na spiritualité oyo ya simbaki
comment place à toucher azalaki trop sur la place na ye eza ndenge tomona ba Lionel Messi babengisa bato soirée magique basala ba remontada ba Cristiano basala ngo bato ngomenaki équipe lobwe mais ya pesi bato assurance moko epi baye approuver quoi ils sont capables parce que mon temps comme déjà na ba assurance on a aza sire et aza prêtre na ba sacrifice nyonso oyo kolanda na sima et raison pour laquelle alukaki we rapport stade wana eza libulu ya monene po moto adécouvrir c'est qu'il faut battre record kobattre record ya bandambu pété il faut le go déborder o bato basala oui soko kokisika o bato basala oui tokobetelo bravo mais po tokoma na niveau kodoré na stade wana faut battre record moko o balekaki basalaki yo osali koleka bango ce qu'on a lelo oyo kobattre record wana na ndenge ya loyembo to kobattre record wana na ndenge ya spiritualité parce que tomonaki avant mai kalambai Moïse Mbie habité concert ezala pe plein à craquer mais ba conséquence au mai kalambai a subir après concert na ye yango te Moïse Mbie a subir après concert na ye de ce que le autant na spiritualité mai kalambai ezana moi ligne mo boyaki nango Moïse Mbie a okena so na ndenge droitière. Premièrement na ko répondre na question na liboso ko zwanani soko ni pona koyemba totika o bébé chanda tondi selo wana iboyemba te oui on comprend soko za pona koyemba totika na biso mais ba mise bele ba beta kana basala ki bampiaka le stade za pona koyemba te ça pona force spirituelle il faut la sire certaine spiritualité o s'imposer katina yo et il faut la sire na accord ya ba sacrifice humain oyo tchena kati on va monter à sacrifier mon tout moko à mon amour léger pas aux la client douté un montant dimi sacrifice 3-4 personnes il les bandits déjà la mi c'est que à assurer certains à baccord na pour makila na ba ami ya bato wana jamais ko que de perdre sans que ça va retomber dans ma camonnaie si ami ya monte ça déjà sacrifié pour les locaux c'est que faut gagner sous de plus que les gars pour oya sengaki ba symptômes ni nango objet to découvrir que et pas mal kalambai sacrifice ezaki mo peu makasi to découvrir ngo quels sont les ba moment ba éclat autre mo yango penza il leur mettre kuba salobelaki bon surtout du côté symptômes toi na ba différence mo cas simple kalambai ya beti ba tu ba kufi sotali entrée ya kalambai au comprendre ça même entrée na ofali pour passer la vie au côté de bango ça va faire d'artifice lumière au bachaki même na podium na lumière wana to mona ka so ya autant la concert mais ba si ya lumière wana ba fait lumière wana salaki au senti que ça na ba un message na ngo transmettre na monde spirituel na monde spirituel on comprend mais podium yete mta salaki podium problème podium yete ko sala podium ça va producteur oui mais ça ce qu'on est comme ko s'imposer yende muta obeta tout comme il y a le podium on a obeta te concert obeta baso on comprend na tel concert moko à l'époque kala ouais ra ko beta na matani si je ne trompe pas a insisté faut amata na podium na moto na ye ya 4 pneus auditeur à salarié na podium ba lukela ba bongi salarié na nzela o ko sala facilité pour moto na ye mateke metini ko la podium oui na bexité à mata ashka na cheval to na moto ka bilo mwana faut préparer pour y mon ko ayemi pourquoi na utilité et là on est l'importance na mo mutu so ba fanda che tatouage pour ba moné que a che tatouage mais mutu so che tatouage eso signifie il y a un message na ngo de pesa on comprend oui donc message na ye na signification ko makambo na nyonso elakisa ki clan oya ke monde oya kota ke sera ki ba sacrifice et place Maître Koubassi, serviteur de Dieu, chante de l'Éternel. Kokota na fait dans l'année. Tout le monde kokota Moïse Mbi écrit bien la polémique sur internet ba to balobela ke kokota Moïse Mbi qui est un message mo ko transmettre na kokota na ye. Et le pays eli biso kokota Moïse ya Mai Kalambai nenga ba effet ya moto de pela wana to nenga bilinga no matene wana ezali na message na ngano ya no transmettre parce que musicien chrétien a robeta na stade to robeta a représenter place mosusu et côté le fait dans la nini problème toi na photo nous doit comprendre les chrétiens na o ba na profane toi na moi différence mo oui des leaders ont déjà yotani Moïse Mbia
et puis Makalambai. Azaja batumoko basangisa musique chrétienne et comment on ndenge mona musique locale. Na ndenge ni bango bayimba bakomisaka mutu moko bakomisaka Jésus Christ. Pour ça la différence faible et complet. Oui oui. Aussi frère Patrice, tala ba concerné nous son côté ndenge. Aussi Matou Samuel. Aussi ba frère na biso ba Denis Ngode. Oui oui. Alors mbongo basana. Est-ce que ba kota bongo? Je sais que peut-être bango o basala ki wala ba lor mbongo ba Denis Ngode. Ezali ki bonzambe te. O bango ba libaya ba kisate. Ezali bango nde bazo déborder spiritualité. Donc comment la qui s'habille spiritualité na nzembo mais na comportement eza o bango bazaki. On comprend. Dans le comportement, ils ont accès directement que qui bon zambe. Na concert on a nano mona ki akwa ki po onche yaki. Mais batondo le la kuna, batondo le na apprendre koyemba na yeba. Ele la te, batunde balela ki ti bato bazo kufa. Balela ki pona émotion nzembo te. Nzembo ni ya yemba ki wana. O ko fortifier mutu. Na Congo, ezaka te passer Mike Kalamba ya sala, asali plein. Tout le monde a le na Congo, où rançon na masolo etali ba plein, azalaka le roi numéro 1. Place dans la trône na le roi moto non longo la été mais ba conseil awera na limite à l'époque ba to ba kufaka to ba conseil na biso ya ba vient na biso kester ba beta ba ba beta ba bébé tchanda ba beta à l'époque na limite que ba to ba kufa ne ba conseil le comment conseil union ce sont qui plein débordé déjà ba to faut ba kufa bon ya wera son ba to ba kufa to yoka message ba to ba kufa te ngi la wera pe ba to ba kufa pour te bukana ba to ba kufa te. On comprend. Et quand ça l'appelle plein et débordé, tu vas profiter. Ça va profiter. Et ça n'est pas un contrat. Oh, Yassine qui a la spiritualité. Et comme ça, les sacrifices, en même temps, un concert, ton sacrifice, c'est comme ça. Après concert, comme ça, avant concert, il faut mettre le sacrifice. Tout est mal dans un sacrifice. Et na anglais monsieur toko zango za sacrifice na anglais monsieur toko zango pe imprudence toto comme na francophonie et auto beta na ville na biso ki Kinshasa et ça là peut pas plein mais comment une maman boye ba comme ko arrêter ba to ba kota les sous parce que pour et comment déborder mais pourquoi ba mesure de prudence wana na ba conseil aux autres ka ba nenge conseil la moto to ba conseil la moto parce que lelo qui ça qui ba tout dit son pour la francophonie na président de la République à Sagina Kansi. Il y a un comment effectif limité. Parce qu'on a un conseil, on va tout faire. Est-ce que le président ça va carte? C'est ça. Donc ça les lots, ça l'amour. Toi qui na moi deuxième volet na biso to ranango. Toi na photo oyo bimi o créer polémique na internet. Banana baza oyo go reconnaître. Bon, photo oyo est dérangé batou ebelé. Kozalana mort. Ba musu ba obenga mort. Ba musu ba obenga la président Renaissance. Photo mo do circuler déjà avant martyr ya fali pas kangama photo na ye. Bon. Oh zolo baba lo ba pona ko lo mutu ayebi mort comprendre que o eza mort. Na capacité à mort. A olinga pété même pas ko kangama photo tu sais comment niveau va publier. A olinga moté. Mais parce que le problème de commis dans les années, oui, c'est un maître spirituel. Tout le monde a photo oyo, toi na pasteur Mukuna, ana pasteur na biso oya Liloba. Prophète Konde Mike Kalambai na papa oya basé bazo tchela biso tout le temps. Naza surtout se rappeler na bémission to sala na okala. Même si tu na ba pasteur na biso to zelo moko. C'est une raison. Na ina ngapona funda ba moté. Mais ba ngombo skole lelo ba komi funda. On comprend. Or, na ba matière ba ba sala ka lokola ko kabola biso na ba. Or biso tout doit être humain. Tous en makila na mai. Biso mo mala sala ka prophète to pasteur a sala. Parce que la musique ba ba kabola ki. Bango te po bango ba yeba comprendre bango kezo senga na bongo. Bongo, il va tout faire. Ba sala ka liboso na bango. Ba ki déjà l'esprit ro ya séparation. Parce que bango tu vas comprendre que ça a l'importance mon côté par rapport au yembela nzambe aux la pasteur aux yembela wera aux yembela ceux qui na bango tout la spiritualité de kendaka nzela moko oui parce que tu la séparer pour tromper vigilance la population bazota la biso tandis que na cause tu la la biso ba frère tu la ba ami donc c'est normal on peut ça y est tordé
soki omoni photo wana eza normal aza muntu siko lelo aza moto mais entre différence ya bandeko baosala avant concert à Fali parce que lelo bakomotia biso 4 personnages na kati ya 2 personnages tomona Moïse Mbiye egali Ferregola tomona Mike Kalambai egali Fali Poupa avant concert à Martyr à Fali Poupa ndo kutana ye basali photo eleki na internet ebimi na internet lelo Mike Kalambai pe auto kutana ye basali photo yango ebimi na internet po ani na ngoka ba mise o ba kutana ye ba obeta na Martyr wana ba conséquence liwe ezoya problème eza na yebisaki bino eza na bacorps spirituel oyo bango bazosini ngai nao tokozala na posa bavi na biso échange ngai nao toke koluka kisi ya mbongo diso ngai nao tozala même objectif tokoma bariche mais so tokomela ngai na condition na nga yo mpo oza na condition na ye bacondition ya différent okomprend mais ngai nao tosengaki eloko moko ozokomba de so dépendre siko na accord nini na maison nini mutu wana koti so côté raison pour laquelle baki to pesi ni valeur na magie blanc parce que lokola to komi ko valoriser magie blanc makasi to yeba ke ba retomber nango e bando ya boyo ba sacrifice ko koma makasi ko leka makasi sko lelo oyo après concert à Mike Kalambai na kati ya concert à Mike Kalambai to monaki ba invité comme ba wera bazalaki wana ba Erichi Watana bazalaki wana Bill Clinton bazalaki wana oyo yemo Mike Kalambai benga bango na micro et fallait pas bazalaki invité mais fallait bazalaki azana ba activité de mosusu libanda mais bana nzambe bazo s'inquiéter mingi pourquoi Mike Kalambai apesaki micro et pas oui rançon a passé message na place ba serviteur a minene o abengi c'est pas hôtel na église mosusu bazalaki wana bazui parole te na apesi wera parole na kati ya parole a wera alobi okoti na kati ya cour des grands yo n'était que maître spirituel cour des grands o wera a confirmé Mike Kalambai a koti et pas na yo to cour des grands na ya ndenge nini te faut qu'on comprendre wana on te senga mutu apesa mutu explication te eza une part o ya signaki et dès qu'il y a une part ya signaki récite nango emonani carrément titre o azalaki nango na monde spirituel yango te faut pas changer titre abattre record moko o bato ba s'attendaki même pas kobattre mais baka na différence moko Kalambai asaliki Kalambai te po asala play wana mutu to ayaki wana ya kotala Kalambai te eza mutu so ya kotala wera oui so ayaki atala Fali atala Fali oui asalisi play mais Moïse Mbiya asalaki ki Moïse Mbiye oui abeti ye moko tindenga asilisi asali appui ya mutu te totika bango na jamais vidéo Moïse Mbiya po bato baya kotala atanga komba wera wana bato balobeli yango te oui abeti yango kara eloko tokosala nde yango wana ti ye asali play bato bakufi eza normal po eza union fait la force majabu aza na nsima na ye makambo tudo production wana majabu atie bamoyen tout po atondisa nano stade ye moko lisusu tozwa susu bawera so tali mpe monter billet eza mwa mpe différent papa Erichi abete na stade wana abengisa wera ya te tala siko niveau ya développement tosala différence Erichi mwana ya wera no fere mwana ya wera mais na baconcert na bango wera ya te na Mike Kalambai il faut qu'on comprenne eza na intérêt moko wera tiaka makolo ya ofele te toseke aliesaki bato wana tupabike bato wana nde bakobendela ye population donc malgré spiritualité asalaki bazalaki ka sir katina ata azalaki na spiritualité mais sir katina ezalaka te susu mo eloko moko esoutenir ye akomaki déjà na bobangi est-ce que osimba te Moïse Mbiya asalaki Moïse Mbiya siko asali ki ye qui Moïse Mbiye production na ya stade wana osati ye moko azoproduire ye moko alouer stade ye moko ase produire mais eza Kalambai te majabu ezo se produire basaleli ye marketing mais kobanga ya Moïse Mbiya esali penake te abimisa nyonso na poisson wera okomaki obeta ye mutu epesi mwa mpe charge tili conseil wana esili même ye moko azalaki siri naki ye moko te esasi aza amikumisa te ke aza danger non alobake bato wana abengisaki danger bango nde baa danger est ce que stade de Martyr na baministre congolais eza place moko boye ya lokola mwa unité de mesure ya force ya artiste oui na minute wana komo mpena yango po batala grandeur nango fo eloko soki po batala grandeur kala yeba notondaka pampamba pourquoi soki ji bazobeta
bato BCBG na bato maison mère baroya po ba kotala shiba beta ki bien toi bien soki wera zo beta bato BCBG baroya batala ce qu'on a musique ya lelo komi soki fala zo beta bagolo baroya te ya bagolo bakini baozela kaka lambalia basalela bango ba video po bazo moya ko publier o ke soka beti sola ba ndenge domaine komo kende et comme il passe pour nous donner sa stade. Alors, si on t'a donné ici, c'est un homme à féliciter, même si tu vas prier, mais il faut te féliciter quand même pour. Quand on l'a battu, on l'a battu, tu vas te donner c'est là pour la bonne raison pour la tension. À de sexe que le toro ba artiste au ba auto beta na 2022. Logo là Héritier Watanabe waze kwa oyo et répondait que penati na ba critère au ba congolais bazela. Le c'est bango le mesure na bango na nizana ya stade de Martite le toro ba wana. C'est tout à fait normal, comme il y a des dimensions, on a des bases sous le temps. Tu l'as dit que mais la capacité, on a nos comités. Ce que les autres font, c'est pas qui trop sérieux. Alors, ça, on a qui trop sérieux, mais tu vas dire quand même, il y a un tiers à la stade, il y a qui déjà comme ça, qui est bien. Ce que les autres fallait pour pas à lancer tout sur des stades de martyrs. Et bien, tu as maté pour la minute, on va concert à stade, il y a mon Congo. Tata Raphaël, ni mutumo faire na beta la Tata Raphaël. Alinga te faire robeta la Tata Raphaël la obeta. Et manile ba concert na minute jusqu'à nouvelle ordre. Le qui oyo babi stade etikali pour la match. Tout est ressalé manakati stade. Le second ligne concert bon luka ba salle na bino de yemoko fatile tazo tokela bango soki ako arena. Ako arena hein. Ba bon mania so bina ako arena mais na stade ba supprimer. Concert retire la robeta pour soutenir. Et bah on va mettre il va jouer chance va compter va monter na palmarès. Na liste va se mettre à cette match. Bah on tout va tirer les choses à la vision des martyrs c'est que ballon on va robeta soutenir. Mais les bagolo bazara confirmer ba publicité et continuer à refaire ma ministre ba remis kolonga de bipai bazouer déjà pour na Tata Raphaël il y a les 2 les 3 et na les 4. Yema on faire gola na plateforme na a lancé ni la sur concert tout. Mais mon grand frère Sango a le dit que la production déjà au bazou n'a pas nilé. Batona va dépenser chez Bambon na bango ya inviter ba ministre ba hotel banda ba ya. Peut-être il y a ba facilité pour ba mi fouter là qui bon. Bongo oui. Mais la moto ça que ozo ya ko louer ba ko pièce sous il y a ko zo chance pour mi fouter là qui bon. Ah mi fouter mbongo ba droit nion ba stade ba bon ça déjà. Il y a azala pour il y a ko zo chance. Ah azala moi 1000 chances. Il y a des festival, ils ont vendu. C'est ça normal. Parce que c'est comme à 12. C'est comme à 12. Il faut comprendre que tout est possible dans la spiritualité. Au moins, la spiritualité, nous faisons possible. Avec spiritualité, on ressent la nuance. Même les stades. Fallait pas remettre en ailleurs. C'est un problème. On peut mettre spirituel pour tout ça, les dominations. Quand le même ministre annonce qu'il a changé les sous. Ok. Il y a une spiritualité, nous sommes possible. Fallait pour papier, ne à ministre n'a annoncé n'importe à quoi nous sommes fallait pour habiter sur ce martyr. Mais tout le monde fallait pour habiter déjà martyr wana, mais je venais mort battre bakufa. Est-ce que dans une spiritualité, bana capacité, il y a raison de faire les choses. Attendre va dire nous on a raison de faire les choses pour habiter les choses. Mais c'est normal. Alors, maintenant, sur la spiritualité, tout est possible. L'union est possible dans la spiritualité. Spiritualité, oui, bien sûr. Mais spiritualité, comme ça, ça va s'amener, ça faut ça la continuité. Oui, c'est un sacerdoce qui est au Seigneur, ça va s'amener. On comprend. L'union est normale, et comme ça, les manamons, les canamons, très bien. Ok, nous sommes normal. Bon, tu vas normal parce que après dans Angola, tu remontes dans conserver et à faire rigola à bientôt dans la Baïa de Luanda. Baïa de Luanda, ils ont espace oyo, mingi ba activité à gouvernement de l'Egelawana. Donc, ministère a outé les bandes à Congo, la RDC na beta wana te. Parce que les lots ba livrango faire rigola à beta conservana. N'engra tout parce que dans une confirmation dans côté. Ils ont en face na présidentielle. Bon, et là, premièrement, si nous avons tout est possible, c'est normal. Nous avons une route, oui. Tout est la place, quand tu as la place où il y a la capacité à faire la spiritualité, à obéir à ton mission. Le problème que comme on a,
kopesa nzela to kofixe date moko ekozala Et sur 25 000 places, sur 25 000 places. par rapport à badate bazotia entre les 28 ou si je me trompe. Maintenant tozwi confirmation na côté. Visite na wana ezalaki dit à quoi? Bon, visite na nga place wana ezalaki koconsulte est-ce que bancêtre to bakulu ya place wana bakoautorize plein esalema to esalema te. Na pembeni ya mai lisusu. Donc yango nga mpo naleka na émission na bike po nakotala défi na nga na tia na assurake mise nyonso akoya awa soki aluki nga te akosala mpiaka akosala mpiaka parce que ofere azoya on va y akoma to on va to annoncer défi mosusu fo kokoma koyeba place yango ezosenga nini mais kozala facile mpo bisimbiki ya masa eza wana mai eza pembeni ya mai déjà eza déjà pembeni ya mai bofere pas déjà mwana bakoko mokongo mpe lisusu mokongo na ye mai et raison pour laquelle nabi ke soki baautorize ya beta naseka kobeta do ple wana ekozala catastrophe do ple wana ekosalema nango ata batrouve na bango yo te ekosalema nango problème ezala totala pouvoir ancestral oyo tozomanipule wana faire ezosala te batrouve nga non po bakoma kobimiso mpe na ngola awa okoma kotreke baconcert ebele na ngola awa oui mpona nini sikondi kotrike eza normal papa tozala mpe bato ata jésus azalaki na bapiri nazalaki mpe na bato bandolobisaka te akenda kolamusa lazare na prison na cimetière akuta ye bato mosusu te baponini ka lazare po ye azalaki piri ye mosusu nga na bino eti piri nanga fe rigole eza problème te ezo edépendre ka mpa na nga Maestro Fabricas fait 2025 martyr. Est-ce que Robert a Robert ah bah comme on y est déjà bientôt la casino de Paris en tout cas là directement je vois elle est tout la reine décide pas dans tout bas circuit la Ratambourg à Paris on a beaucoup on a Boston Maestro Fabricas casino de Paris et pourquoi pas Eric Watanabe la chaîne musicale on appelle ça le 21 de beaucoup on a c'est Congo qui gagne beaucoup on a Boston et bien filé la carte à Portugal bah tout bas on a sur on a Portugal on a Boston bien affilé na kati ya Portugal et mettre kubasi ko mimi na moni que tomo chité déjà parce que awa oye seka ah pe pas na nga déjà na ko na angola utima wala ko le kanone pas na nga déjà ba les étoiles ba linga mimi ma mona mona kayo oye le biso nini ah maramu je pas trop ça va pas mulanga mai mais ça technique ba pesa bisa mai ba pesa bouteille wana mai ba pesa bouteille wana mai ngamdo na ngalga qui vivre nganga buka mona buka kukila ngayoyo elle a gêté je vois héritier Wata mon frère Wata na kata louf et pourquoi pas titi cadre yo ok nanga be faut solo la faut obogisa et André Ngimbi na kati ya kabinda André Ngimbi ya kana bato salon ngane to kana pourquoi pas c'est pas digital na kata parage ya kabinda ana c'est pas digital beaucoup na mimi na c'est pas digital ba oyanga tout en tout cas je vous aime na kana bino. Merci beaucoup. Est-ce que moi comme vino to nini? Ngande awa ngabuka mona buka kukila bo bango kuna baya makana bango bino masole belé ngala ni ngala vivre. Après $1,400 ba obalia balia na bango moko bati ba pesa ngata $100 te ba retourner la ngana ba commentaire et j'ai été de voir je la rango bien déflammation des rois de Nagas. Ah, vous avez bon côté, ah, ma monsieur, tu es bien au Salema. Sunar Taguartaman, le roi des flammations, le roi des Nagas. Bon, on est là, Tikalawana. Carafa Santa Monde, visibilité monde des ténèbres. Koubas, 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 Koubas. Koubas, 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 Koubas. Montre-moi maintenant ta force miséricordieux. Montre-moi maintenant ta force miséricordieux. Sunar Taguartaman. Les rois des flammations, les rois des Nagas. Boukara Santa Monde, visibilité monde des ténèbres. Koubas, montre-moi maintenant ta force miséricordieux.
Montre-moi maintenant ta force miséricordieuse. Ta gloire, ta main. Soudar, ta gloire, ta main. Moukara, façon ta monde d'invisibilité, monde éternel. Mamna Luka, Romanzambe. Il y a pas pour faire. La route sur le Bélabino très bien. Toi, les cours ingénieur. Il y a place Maïezali et place Ferrego la fois bêta. La ligne la Sabino force, la bocacité à Maï. Donc la spiritualité, mon toi qui est na pouvoir, tu as sobé la mine de Bakulu. Oh, tu es la français, ma mamie Wata, la sirène ya Maï. Tu as la puissance, ta force, ta capacité, ni au bango banango. Les amours d'Angana la Moussaba, tu vas comprendre l'importance ya Maï. Partout dans le monde, il est là tout ça, la musique, la question. Maître Yosa musique, na musique, musale osale mende. Partout où Yosa, so Yosa na Maï. Tomboka na bino Maï za, au moins qu'on fait dans la désert. Ce qui Maï za ka oba tu mamila, ba na capacité de continuer la spiritualité à la seconde et comme à ti place wana. Et puis on a solution la makambo na onyo so oyo ozala mo posa. Parce que Maï n'est bimi boy, tout le monde Maï au mélaga on a avant ça là. Message ni lango au passé qui n'a nous refond la Maï pendant au mélango. Après ça on a tout le monde a démonstration et ça les mis. Parce que sinon l'union sur la spiritualité dans un message nango. Message ni au passé qui n'a nous au mélango Maï wana. Les a message de les a conseils na senga qui milima Maï bala qui sanga pouvoir na bango. Tu sais que le thème Maï wana te ya momo na mela ki Maï pour comment tanto Maï wana za chez loko. Mon akati oui. Amongo fona mela. Faut mélango. Comment na geza Maï normal. Et na sengi na bakulu to pe ba ancêtre na ba bala ki sanga comment spiritualité na bango eza to force spirituelle na bango o basalela. Et ndemo mone salemi bongo et la gisi ke bakulu nanga o na belela ka Maï naza siko a contact na bango. Il y a un des émotions négociées ba tournant au légal na Colombie mais pas na mona ki ba image mo na bossa Colombie mana pour ba sur spiritualité du jour au jour to ba sarango ko eza na limite que ngana ko lo bateke na legi tous les maîtres en Afrique non on comprend mes connaissances tant que mutazo ba ki sa connaissance eza pona kolinga do mutu alingi musala li mingi chaque fois fa luka ba sa implice na musala na ce point ni na yaki tamoko boy et pas dans la chaîne à biso. Tu as volé mon maître spirituel en Angola presque tout va tomber dans la émission. Mais pour le moment, le va isolé, va sonder le lieu, va tirer un royaume. Les gars, très bien. Va mettre un pirate, va bango na miloko. Et ça dans gravité, on a des émissions après quelques temps, va mettre au baso basos. Bason encore, on va continuer à se monter. On va se la ba mon ande bisoto ya. On va continuer à couper le binoko. Quand ça l'émission a problème, on s'en va émission, mais quand ça l'année c'est comme ça. Moussala, oui. Et puis qu'on méritait, on a mérité. La première émission, on a salé dans Angola, on a dit Aneni. Et si les gens ont Angola. Et bien là, on va continuer dans l'émission, les gens vont faire sous la loi de Bakima. Bakima, oui. Sur le Bakima, on a un normal, on a un problème dans mon tout. Déjà, sincérité, la ponctualité à Moussala. Moussala, comme ça, papa et maman. Moututu a posé 4 problèmes et pas na yo. Ça là, effort à jouer solution dans les camps. Et ce qui a joué solution, on a eu, c'est que balasi babatu. Donc, on gagne clientèle dans ton activité. Nous avons prouvé que tu es quoi suis capable. Et tu n'as pas de ça comme tout. Client, on se moussala sur la année très bien. Et là, le client, on se va bien. Ah, il y a un canisa qui y a ça. Na comportement, on a compris que ça va monter. Alors, le but pour la nité, ma maître, on se l'a bien à base de mais yo selon la normale. Normal, oui.
Pour nini nayebi ke sans bato wana nga na ozala te nasalaka émission te mpo na gagner bato non mpo na spiritualité so natangi nanga bitangatanga nanga bato baoyaka mais nasala yango mpo na kosoutenir koaide souffrance oyo nga nakola nango nazalaka na mposa bato mosusu bakola na souffrance wana te pour moi nasalaka lutte contre la pauvreté nalingaka koapprendre motu ke souffrance ekokubelaka na nzoto ya motu te soki omoni déjà une année 2 ans makambo ozotambola bien te luka maître spirituel bakoti na balava spirituel baactive étoile na yo evi na yo ekochange boyibe makolo te mosusu ebele bakota kuna bavi na bango ekoma mwa mpe ndenge bayibaka motu makolo te mbo nayebi te na magie blanche na pouvoir ancestral jamais okosala appellation ancêtre to kulu na yo ayaya boyibe makolo ye moto azoyelo chance akoyiba osu makolo po azo po ye moko kuna aza nyonso eza na se rappele ke bato mosusu bakolinga batunga na pochette na mai tokangi mofinoko na pape mouchoir na mai tokangi mofinoko na se rappele mamoko tokomamona bapasser ebele bakoma koutilize mouchoir pouvoir nini yango osepasaki na gordana mpe wana mouchoir pape mouchoir oyo apres okoti na kati ebimisi moto mouchoir eza ya pembe na minute rôle ya mouchoir eza lokola lokola toza na plateau napelisi bougie te nini te mpo nazala a contact na bilima ya mai faut utiliser mouchoir ya pembe. Oui. Alors, on n'a pas pasteur pembe utiliser un mouchoir ya pembe pour aider la facilité. Et qu'on réalise, oh, il y a ce pensée. Oh, il y a ce pensée. Dans l'objet comme Jésus, dans sa montée mentale, l'objet comme Moussous. Et vous avez toujours un effet. Pour ça, la mouchoir ya pembe. Bah, ils sont baptisés. Bah, ils sont utilisés dans la banque à côté. Là, bah, tout ça, ils qui c'est ça la maquille. Mais tout ça, qui c'est la simili, ça me soit montrer. Donc, vous mettez des la différence pour la banque. Ce serait Bungi. Voilà, si vous avez un problème, c'est stylé. Donc, comment obligé ceux qui ont mettre place à ça, ok, va renouveler. Mais mon temps, il y a la maquina, il y a des secondes nous vivons ensemble à Okufa. Nous mourons ensemble. C'est ça. Ok, mais c'est Koubache Kouloumi, mais tu as chité. Message ni on annoncé na population angolais, toute population va partout dans le monde entier. Oh, mais ça n'a Rolanda yo, oh balingami, mi kota le randinga va commenter, va réagir na va commenter. Message ni on s'annoncer par là parce que vous avez les banda. Le lorsque ozoni siège ko ezala déjà en Angola. Bon, message na repé ça va mettre Kouloumi bazalagité na yesuko. C'est que ma kambutu, ma problème spirituel, ils n'ont pas bozalagi nango. Oh batu basala ki bozula ki solution te. Bon contacter maître Kouloumi na lobi bien na l'équipe à mettre on a été mais na ça la réforme tu dois contacter nga azo solution na makambo na ye au soki bo contacter nga bo kozala na facilité pour atteindre objectif ya ba projet na bino par rapport au bon kela ba mettre mususu esimba te yo mto za la posa ya libala yo mto za la posa vie na yo changer promotion matala musala ozala posa mbongo babengi multiplication pour témoigner nkodi ya bakalu lendo oyo esalaka mutu a développer na vie ozala posa ba réactiver étoile na yo ozala posa makambo na yo nyonso kozala soki oke mosala osali likambo okoti bademande ozala domination likolo yango maître spirituel aza na akozwa solution na bamakambo na bino yana makambo mosusu tokosola yango te benga numéro na nga oyo ekozala numéro eza affiché wana vraiment okosola na nga soki ozala baquestion mituna mosusu okotuna mpo oyo ezali émission tozosala tozala batemps oyo ezalaka limité biloko mosusu moyen toloba ngo boye eza te mais baquestion mosusu oyo peut-être journaliste tozala ye atuni te yo mpo olandaki émission oza na mposo otuna likambo moko sur la spiritualité le maître disponible maître spirituel est là numéro na ngai yango wana bakotya na se wana bobenga en tout cas na korépondre bino naza 24 heures c'est 24 heures sans oublier oyo alingi osolola na nga peut-être na tiktok na nga okomi Baptiste Koubas okomona photo na ngai ya mosala ekobima wana ya tiktok tokosolola na yo oyo alingi olanda nga sur facebook comment maître Kouloumi okozwa nga directement na facebook na nga tokosolola tokozala en contact mpona bato babengaka biso na whatsapp plus 244 code ya Angola 939 71 81 84 de plus 244 939 71 81 84 wana soki obengi nga tokosolola ozala baquestion mituna okotuna sur la spiritualité naza wana dispo mpona korépondre bino.
Ok, on est là, bien sûr. Merci pour moi. Oui, ben, c'est madame, madame. Et pourquoi pas, n'a pas boire, n'a pas ça la salutation, n'a pas soutenir ngai. Elle était tout la reine d'ici de mami. Pourquoi pas héritier Wata, n'a pas loufouana. Les aides casting de Paris, bon séjour, n'a pas mort en abisso Angola. Et DJ Glody qui est en bas, n'a pas qui beaucoup le club, tout ça, n'a pas soutenir toujours, madame, et bah, DJ tout, il y a ville Luanda. En tout cas, je vous salue. Vous continuez au salon. On est là avec vous. Check.